Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Na rapidité mon salaire. Papa Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV les solutions. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de... Maman Loso. Baba oui. Ok. C'est bien le rozo kangai. Maman Loso, yeba na kati ya lopango yo, batu bako bengano awa. Et à maman m'a dessouté, sozo zela maman m'a dessou bengano. Oui. À mon anate. Oui. Et aka biso oyo. Ezangai héritier na leki nanga. Po yo longola makolo na ona bana no okende, ozela nini tetite sa yani. Peu en plus, banda toya. Tola tola. Est-ce que le monde a Kevin? Te? Otindi Kevin. Akende ko bongisa po asala biso mabe. Aki abaki richi. Ata bo voice a voice. Aya bo ma Ukraine. Aya bo ma Ukraine kasi. Oh, arusala bino mabe afula bino kabe. Oh malo sa bota to yo ba Kevin. Oh malo sa bota. Kevin wana aza petit mais aza grand. Aza grand. Aza petit mais aza na mayeri ya makasi. Na moi do na butu. Na nyoso. Oui, ah ouais. Même bon yo fane. Il faut mettre makam na morgue. Kevin wana zola na morgue mais yo za tout le temps ka makam. Est-ce que doso le ngai na souci papa. Ba bisina na dépasser minité ba collègue papa ba salini ba roya. Na oyamba bango. Ngai héritier de la famille. La morgue ba ki hôtel neni mambo zo leka. Papa là ko sa visite ke na mo. Asa ba fa. Auto lobby na ayebati. Auto lobby boko ta matoyi na bino. Mwaza matoyi akoyoka ayoka. Mwaza matoyi akosala asala. Mwaza matoyi akobomba abomba. Na bisi bino boyoki bino mbali. Kofini bazona nzoto te ya jino na. Ndingi na nga problème Kevin. Moi message na décalé te no ba ba yani. Kevin encore ça bino mi sabina misu. Tala. Bon on a Kevin mabela petit bon pour ça Kevin. To lobby na bino déjà. On ça va décaler. Bon on appelle ba du kamine ne ba bi mabiso tikani. Bon on a Kevin mabela petit. Yo abo tikali wana soki bo vandela kombo eza ya vie oya o supporter za mukolo ngai te kombo ngate esuka ka wana oyo akofandela kombo nanga tana obima na kozoka biloko na yo nazo biloko na ye nazo biloko na kanyango bino préparer bino niveau 0 ya boya ko manquer ba mama ba no sauté on va bango ba maboma faut lancer mon peu poser maboma na yo obonde na Judith ngate te oza monga papa biso mo boye bango te bala ndeti mto kwa garçon ana ne bengi no garçon ala kiso musafi na miso ya muninga na elo so tika pesa ba conseil pe to de la passe. Tu bien maman tu ali pas vous. Na raison est-ce que papa lo so katela ngati lo so katela. Papa. Ado manquer à fina. Mais à vie. Oui, comment c'est cool. Eza na mateka kuna panesi.
Maman lokanisi yakala. Bando swanisa eti. Ando swanisa eti. Kasi biso bando. Mais ça vie Loso. Tondi ma Biso bando. Biso doit être dans mawa. Toujours raisonner papa. Attends maleli. Ti lelo basundoli papa. Mais bana na yo mama na bango. Ozwi lipa ofongoli, oche mateka, ozolia. Oza na petit bano bazo ba mbanga ba sokolité. C'est que sokola na oké ata na piscine. Mais papa, soki liwa papa. Eza mutu na yo loso na bana yo. Loba ngai te. Na solo na papa papa kufa. Papa. Papa me chaque papa. Non, tu m'as tiré, papa Koufi. Zambalola. Pourquoi qu'on s'en cabisso? Pourquoi qu'on s'en cabisso? Papa. Balobi yo mtolie papa, okenda osimba bakisi na yo, ndolie papa, na bete. Bagolo ba makambo pourquoi? Oui, ça fait attention pour passer par rapport à vous. Faut que tu donnes ma vérité. Maman lo soza la yadi. Oui, ça fait. Maman lo soza lobela na butu. Maman lo soza lobela na butu. Alors tu oser et pas cela. Okatiebo katikati tangange Jésus bilambelo ngwe okime kimutakala okepa na bango oza bokabola famille bona nini bona mutu nini toza na matanga o akufi eza papa mamsubu oyeba te pena na kolela boye elote ya fashi. Est-ce que vous comprenez que vous avez un voisin qui est un biso to kufeli papa. Vous imbécile nyama. Zoba na yambie kutata poate na kaka Bible. Zoba. Ambe so musala nzambe. Muta benga mwana na libala tela mambo kisi papa boye. Kasi yo na uyamba. Oye bien ote. Ndege. Baba ndekula ngai aza toujours mama na ngai. Bana mwasa liboso ba yambi yo. Apoke na baje na wasuka. Ba pression valeur. Zoba. Pazo cha mutume yo linga za mukila. Yo kasi yo so lupango nde toswana bo so tozwi lupango nako tiko na permettre osata seli la bakiti matinala bokusana to bondela nza nani yo na bo eda basuka na ya basuka na boki bando bana hotel era na mwana na ketcha bien bando bana hotel ketcha bien na moni lao soba papa tiki ba chaussure na maana na ko pata des chaussures au basket à Zandu. Yo frère en Christ, faut la table basket à Jérusalem, tu es bête là. Yajino. Comme non. Bible. Comme non, ta Bible. Mukolo yesengo. Batu baza lesengo. Mais comment le ya pasi. Batu fo ba vanda ba mitu na passion yé pour na nini. Sinon ba comment na biso. Et lobi pour na biso. Zambalola na pesio merci. Otepe pas biso so bande. Wa pamusaka pinzoli na mai oye ba pote soki na kati ya mitema ya bato ezayo. Pesa biso kimia nzambe. Pesa mama loso oyo abungisi mobali na ye. Oh papa. Pesa pe biso. Wala injustice ni na katana. Oh wala injustice ni. Lobela. Yo. Ya mama takufeli mobali. Ya mama biso. Ba mama bino.
Ita pervers. Prière à la et continue à dérangement pour les pandas. Ngai héritier. Yabino, moi liboso au tient ma bonne débité. Frère Nzambe, pesa ya sur ma kasi. Akamba biso to pongo tekama, makamyo association. Akata la mutu mbongo na nenga. Papa tango azaki envie anente kosamisa biso tokola biso nyonso na comportement moko. Fait que tokolaki boye. Yango mama. Surtout ça, papa les. Ngana okote bino toujours toi ka bandeko. Po papa akufeli na maboka mama abino te. Poso akufaki na maboka mama abino bolonga boza ata na mwa mawa moki. Ça va enregistrer. Ayebi ke mama abino mutali papa. Yanga fa kufela na maboko na ye. Yo so continue na ko beta o mabe so continue ka ko telemelanga na latsa yo na mona mo liboso na o. Basimba basala nzambe te. Yo musa nzambe. Oui. Musa nzambe na yebi kaka de la foi. Yo de la foi, to de la fouille. Ba pasteur nyonso na tango ba wacha bango na TikTok. Yo na TikTok. Sans base, sans news, sans nini. Voilà prédication nini o ba wacha pe na TikTok. Lobana. Eh. Bible toi après yo osa on va ça ta Bible osa. Komba pasteur na yo nani? Ale na misi photo mtabo. Sia papa. To la boye. Osa ni. Ola musai. Chaska nzamba yebaka bi oso na pesi makolo. Ka. Ambo sala biso. Makola vita. Bébé Azar. Oh non, on va voir. Azar nda kwa. Aso sokola ola ta oya na yo. Avant na loba. Kanya to ko sonyoso. Kwa eza mambo ya mama te. Nini te, eza mambo ya biso na biso bana. J'espère que vous se comprendre très bien. Les autres dépendent dans la Bible, dans le français, tout dans l'ingala. Au fond, on doit se sentir à l'aise. Français ou lingala. On va regarder mon robe en bas, yoka. Oui, bah yoka ane lingala. Lingala, bien. Bon. De toute façon, dans le regarder lingala, vous êtes à l'aise. Ça va, problème ça. Ok. Comme ça. Nous on a pour ça soigner. Les gens n'ont pas pour ça. Yajino, au vent ici à Bimana, yeto réunion de famille. Ça qui est sur notre papa azana mort. Les salles de poni Yajino là. Kola tabo. Ça veut dire quoi? À quoi fatigue on a style de vie? Vous êtes OK ouais. Ni pas. OK. Charlie Pouta Likolo. Na lati bu bien. Charlie Pouta Likolo. Yajino, ce qui boye en tout cas ici mbaté. Le bal essentiel. Habillement les gens en rapport mon côté nena nyongo ça va. Ça va, aza mwana nyoka. Mwana nyoka oza mwana nyoka. Oui. Biso bana papa o abota ki tout ça. Bana papa. Aza na posa ya ko soana te ya makelele. Yajino ko pesa nganzela kasi to bondela. Ça va. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Merci. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël. Père de gloire, totiki masolo nyonso to sola awa na maboko na yo. Oyo bandeko nde bavandi, bayaya na baleki na bango. Seigneur to banda masolo na kimia pe to sukisa na kimia. Oyo koya e déranger na telemela na kombo na Yesu. Tobondeli bongo pe tolobi amen. Zambe papa na ye ko clôturer état que ya na bango. Amen. État que héritier de la famille. Amen. Papa akufi atikinga héritier. Amen. Bango ba yoka nga menga na yoka bango. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Kaboye. Boye kaka. Yajino, papa ça na mort le kana kimesi. Na va na poso soin de. Le bal essentiel s'il vous plaît. L'essentiel est à boye. Bébé formidable. Ndenge na fandi sibi. Bien inspiré. Na ba ndenge na yibotika ki na makambo ngazokini. Hein? C'est quoi ça? Bonjour. Pour moi na obima ndenge na tout na soki programme DG Salami. Et ya Jérémy to sala on a soir aux assuites la porte. Ah yo locataire rapport soir na. D'accord. Oyo. Ah. Bon bimeli boyo kwani. Papa, Eza toilette pour ya zamba te. Oti na sima.
Eh, bon, papa, Papa, oui, tous en a réunion famille. T'es na côté réunion. Pardon, c'est moi de l'héritier de la famille. Ah, ok. Somme bangate et bangane le bien. Ok? Mais non, rep na sola non na pourquoi. Là c'est ça non na qui comme ça dans sola na bio pays. Il y a locataire ça. Il y a Dino. Papa ça marque il faut luka kimia. Tu peux partir. Papa ça na marque il faut luka kimia. Héritier moi là on a banani Dino. Moi héritier non on a pourquoi? Parce qu'on a banani. Bon, l'essentiel ya méchant yo za mosala nzambe pona nini par rapport ya quoi héritier ya nini papa na yeta mazobela osumba baliya na bilamba akolo ngeli na mani azalaki wa ya paché poto bomana ki combien héritier ngwa yo kango en tout cas tout sur l'essentiel combien héritier on est ça la ramba metsa ba bene Kevin ozo surprendre ngate pour absence na ODG la kisaki biso nyos nani par rapport à quoi ya paché la binota mazobela préparatoire ya oye la biso na ndinga mabe Kevin ozo telemela fâché to ozo telemela ngai ya Dino bwa ko na ngai na telemeli yo ti ni fâché na telemela kombo ni héritier en tout cas ngai na telema yo po telema to ya bosala to ma mususo so solo la bana oyo tezela na yo ke elo ona lobi Kevin achango na se soki oza mobali oza pena mobali bandira parole lobi Kevin o telema na makoloni na makoloni Parce que Simba. Ya je nana aussi. Kevin. On a na bima. So on ba tenga simi na bimi na tiki na. Nazoloba. Étant que grand frère. Étant que grand frère. Étant que Ino kimia zalako ni. Étant que héritier de la famille. OK. Nazoloba koba. OK. Le pan ezoteka. Pardon? Le pan oyo ezoteka. Nakoteka le pan oyo. Nazokende na mutu aza déjà comme mutu aza déjà soba. Ya weli mushimi koda mboka benga na kise veto oteka le pan. Na buko le pan nini papa akufa. Tozo oteka le pan po tozo bakambo tokunda papa. Ya Dino là. Yango na pas de sino. Ya Dino là. Oyo akolinga zela ye asilisa oyo akoboya ngana koteka l'aîné de la famille akozwa mbongo na ye na commune ya Dino là abon attendait ya Dino là so lingo repara makolo na mbongo pango esimba te obote makoka okufa koka ya Dino là alors pango etira mate ya Dino là tata yo tanga zobela osumba a ozaki oyi poko ozali ya Dino là toko panza lo pango oyo toko panza lo pango oyo ya Dino là simba Naba kumbi papa te toi le kasubi. Yo, obule déjà. Yo, obule déjà. Est-ce que c'est normal? Yo, obule déjà. Yo, obule. Osa le roté. Obule déjà. Pas moi était comme le pas tata dans la droite. Ça va, obule déjà. Yo, obule déjà. Kevin. Bango bayebi ba locataire ba futa mbongo pa bango te. Et puis ba locataire bayebi bango te. Yati na fâché ba komi ko leka na ba porte ba locataire moko o ba so ba pesa bango nde mbongo bango nde baza ba yaya liboso biso toza ba leki biso mo toza mbongo exact. Réaction na bino na yini? Réaction ça. Omona bango ke na ba acte mo ya bongo ponga na yebi. Ke ba locataire wana avant ba futa mbongo bana kaye na bango ba signa. E kaye wana e ana maboko na bango te.
Bon te kata bango babano kende ba déranger ba locataire. Bon pia ko mbongo te. Mais ya ba utsa bango mal à l'aise. Maman na ni ka bibi ya suka na. Ayo pe sa rapport. O pito ba ya na bino ba komi ko déranger te pite question ba za manani. Biso to signer contrat na bango te. Je sais pas est-ce que bon ba o alali na mo tisi kwa sa pa biso. Non ko mutu na ekoti na mabele te tande ba ko mo okay na biso. Eloko mutu ya na vie. Esenga batu ba to uti wapi. Tokende wapi poto koma pe wapi. Faut bien comprendre que liwa ya papa bana papa kufa 18 ans. Ba olinga même pas to kunda. Est-ce que so sanga mbongo? Po soki mbongo to okangisa. Mais nini zo sala ke ba pesa nzela te to kunda papa. On a problème mais ba yana biso ne baza munde ba longul bon mayele. Mutakufi batu bayimba banoke nanu na mama mbongo ne sika to za non na mawa. Donc hôtel matoko mi ko manquer bango to bimi lelo ba n'importe. Non. Parce que tu imiter. Et loko nga no permettre te bino bosala eza yango. Et surtout bosa basi. Mais pourquoi pas comprendre que tu vas aller qui na bango maman biso pas za pour ça kimia. Ngasko da sengi bino loko abandeko na nga. Bo comprendre bon parce que bana ba yaya. De débat mibal bino boa basi bokolo ba mukile pesi bino raison. Mais bon mériter respect. Ya mais chaque ça problème té. Ya mala mo est-ce que oyiba o avanda na zapi maman baninga. Appel ça na passe na mutema o perdre aye mobile. Mais comment kene biso c'est comme si n'ébité. Est-ce que et ça va ndé le ko to baleki na bango té. Maloba mo ya mapema peka. Pia bino ne mutema munene o supporter makambo. Déjà na komo koma na suka. Boko mana suka te ya masuka me mango na nzoto te bande ko na ngai. Ah maman na biso faza pe na posa kimia to koma ka esika bango ba olinga to koma. S'il vous plaît, batu ya maye les places moto ezolinga pela. Bayaka pona oboma. Bayaka lisute pona opelisa moto. Nazo bondela bino bande ko na ngai ya basi. Bo suka mitema te baza toujours bayaya na bino bo pesa bango respect o ba mérite tina pona butu fomu na ndefasha oganga ndetsalia mutu mama lele na sazo sauter la bonne netsa mama bana baloyenge na ye déjà ya yembela ka pena sima ya na bilo kama kasi na mélange na ba reste vrai on a sa maman biso quand même maman lo ba ne fâché kitaki kakitondo yo kakone ya meshaki yo bondela biso boy c'est mie yo ndekende no sola na bango yone kende sola bango batakimia poto batakimia te to baleki nzambeli po mo na biso ko metana biso to bana pour répondre bango to bi même police on a biso ekende pa ba non ke pa tata mwasi ke biso to za ben police ko mo ba yaya ba regrette tika wala la na za papa biso botika ngala sola ba bino botika ngala sola ko koma lokwa lopanga ba mongo habité hein on va te excuser biso parce que dérangement non biso to ba propriétaire à lopanga. Tu as excuse pour le dérangement de Bengi ou Bima ou tout solo non. Ils ont droit. On a bien na banane. Ngai na petit frère nanga. Oui. C'est quoi question na point? C'est pour la précision. On travaille mis la précision. OK. Vous êtes locataire. Oui, mais passe à l'upangote. Hein? Et passe à l'upangote. On a un, de deux. Habiter ton papa, nous sommes dans la vie, dans la bonne mesure à coup, on a habité. Il va passer sur ma pompe. Que pour un mouni ne bouille. Il a grave, il a jeté pour ce moment pas bouiller. Au coup, faut tirer les balles à mi-balle. 40 sur 40. Oui, donc, bango, bango, ça bango, bango peut pas bien, bango pas citer. Papa n'a couffé à tirer les bango. Oui, biso. C'est que biso, c'est ça racine. Oui, biso. C'est vraiment c'est biso papa a souffert pour la biso tous à bien. Mais biso papa bino a souffert pour y mon ami souffrir pour nous à mabe. Il y a un petit peu de refouter. OK? Mingalo nous ça bon. Mais ils ont bon il y a loyer. Yo fout dans le concept. Bo bino ba kolo pango on bo éviter locataire wa kota futa combien? Est-ce que yo ba non mona bilongi na biso? Tisco pe non na moni bilongi en kate. Bon au mona on lelo. Au mona on lelo. Personne mo nganda. Au mona kufa malamu. Au mona besoin de lelo. Mo nganda ko on a opesa ya mois passé. Te ofuta na combien? Nanda ofuta na combien? Nani Gino là. Ofuta yo. Gino là. Ben héritier. Loba héritier. Loba héritier. Gino là. Na oui loba héritier. Na sala contrat de bail na binoté. Comprendre azana kani. Na sala contrat de bail na binoté. Vous comprenez? Na sala contrat de bail na muto ayambanga wa yende mutaka ozwa mbongo ndako ngana kopesa binoté. Taba ta distraction. Combien au futa? Na futa 150. 150. Au moins que vous avez impoli.
bongo distraire nga oza impoli wa de 1 oza impoli de 2 na meti mutuno esala te tuna bandeko moko bazalaka bandaka bayebi so nga na nani wanani yo nga na simba bino mbale na nzoto pe moto epeli nga na locataire ba locataire nyonso bazawa te basaka na coquette afutelaka azanga eloko azanga mobali azanga makambo nyonso ngai te Ayo, sans autorisation, sans autorisation, il n'y a pas touché. De toute façon, na moni tino nga na vanda na yo kabinote. Bois mayele te bino mbale. Yo, ça na morgue na kata mali lokwa Thompson, papa na binote. Akufa déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Bois luka nende ni bo sala po bimisa kora papa bino bokunda ngoti. On a très ali papa za Jean on a tra. To linga to ça ben fort. Papa ma. To te ka ndambu to kunda fa biso. On a très bien. Non. Héritier qu'on fait. Et l'obélinaï, c'est comme si morgue boy et bemba papa. Oui, papa na morgue bino boyo lukambonga ba locataire. Boza mayele te bino mi balé. Na fête na soir. Soki okolobela. Akolaksanga lisapité jino la. Kolaksanga lisapité. Yo, kolaksanga lisapité. Jérémy. Yo. Na buko makolo ana tika nango. Oh tika nango na buko entre biso to beba la plus suna locataire. Boniko, un locataire. Etala oyo. Ngana lo mingi. Tala oyo. Un locataire. Tala oyo. Tala oyo. Tala. Keno futela. Jérémy. Oyo ba pasa ki mobile. Futela. Oyeba ke mobali fabi ma keno luka. Futela. Ah futela. Futela ko mi ya mukolo. So to taki lupa. Ko landa papa na sima. So to taki lupa ngo azimbongo na ye, asombi pa na ye. Ngana ke no futela aussi le papa biso za na lupango. C'est du gaspillage non? Papa na azaki pauvre. Oui non gaspillage. Papa na bino azaki pauvre. Yango asukuba ko la sanga lisapité. Yo on est dans ce niveau. Loko yete. Ba maquillage na sili sanga côté ici. Abi singa. Na moi ko moye ko la sko yo mo. Non yebiso o sikonde. Non yebiso tout wana to nakende Allemagne et pas tenter les choses à la Allemagne na Esther Lebekayuka. Yem tazo nga soué ba make-up. Yep avant de sanga singa Barcelone il faut apprendre pour ta make-up. Ni non ngota crayon le quoi. Moi ça boula ngando boy. Ngabi tantine. Ndo moninga biloko tellement yé na bandi ko mi ko la veut dire ko yé ko la. Parce que ton asili ça on a tinde ko ba uti kilanga livraison domicile ndako. Biloko ngwe na chambre. Na sili sanga tilo penda trop ça munene biloko tout ba poudre makambo tout. OK, c'est bon. À part ça qui to comment ma. Non, et puis ça. Bon, il monte un peu comme ça. Qu'est-ce que vous appelez un mutambongo? Ah, mutambongo ouais. Mutambongo zola la depuis en place comme mutambongo. Bangamba ebele, mobola zola la. Mi colonia soka bandoto ba cauchemar. Eh, kamada mutambongo ninga na hotel. Maman tu vas tambongo te zaka. Te maman za na liste na bango so ba ocholo. Oza 1 million na banque. Te to débrouiller kaka. Bon, kaka to koma. Ngande no débrouiller, yo zo débrouiller te. Eh, basa. Bino ba arranger mona ba Irène Mayazola, moi c'est mon poussé à talo na Londres. Bino ba arranger ona. Biso peut OK na ba arranger na biso na ba oya ngai. Eh, mama. Yo mto daka lelo avion, lobby avion, sima lobby avion, pipi kaka en avion. Maman na koloba na ngelo mote. Mimi. Hein? Lobi ke na bosani ke na vol na 20h na OK France. Parce comment bosser na ba aéroport? Maman, il faut na ça checking. Mais c'était pour ça l'aéroport. 16h déjà moins. Mimi. C'est que toi ça va valise surtout que ça checking aéroport. Donc il capte la même minute donc il y a 5. Là c'est quand on monte des perruques qui nous sont en France. Oh, c'est bon parce que on a rapidité na ça. Yango ebi désordre ekoti na ebité wenge panzani na vanda ka bonata la boye wana mso azanga makolo na ndeko na mobali baye. Mama ko lemba. Mama ko lemba lokwa ba tchango na bicarbonate. Oh. Pesa biso mbongo ndako. Toyozwa mbongo ndako. D'ailleurs yo futaka nanu combien? Boyoza mbongo ndako boyebi montate so mtaka. Ngabi mbongo ndako ngana opese pa na bino po bino banani ngana yebi bino. O mwana mwasi ya ndumba zalakawa wana balaxis kokota porte na yo. Ndumba nanga. Ngana neti kokete neti nanya ngona bangomba ya fika ngande. Mama ko lemba. Azalo kwa bakuluna o ya uwenze ya ponga. Yekutu kuluna wana po na simba ye na nzoto. Lemba makolo ndiye mutazwa vaccin ya polio te. Obi muto aloba mingi eza muto azanga vaccin. Kuluna na zoloba mingi. Kuluna loba mingi te. Azotala 4 kwente so naza cheneta 4. Tatikala kindumba na ngabo o lemba makolo no zwate. Bachelanga pilipili, bachelanga nini ata bachelingo ndungwa ngwa ndenge nini na lia ete. Sia! Ngaku tu busuka ba meke pananga. Tala, Jérémy, omoninga ilikati. Nga ba Jean rebelle.
Eh, na ba ja rebelle. Olinga masculin. Na yela bango. O ana tunda nzoto lokwa chiffon ana zoyela. Yo pesanga monga ndako na isi ozwa monga ndako na pesa monga ndako na pesaka. Na ko signer na bato na signaka. Do boyela ngane boyela ngana te. Anga sa lokwa ke na isi papa. Loko ozotala ngana seboy. Olingo tshela ngate mina okoto lokwa sende ngana obimso tofina. Bakokanga te awe. Bakokanga te onda ko bango bakobando yo gangela na futa pe to ke pe pa itozongi pe. Onda ngako bakobando yo gangela nga. Onda ko wapi couleur on a tout signé à chaque fois oui ngana sina chat tout signer à chaque fois bango mbando répète avant papa kufa to bando kende bien o futela mbali boso oh boni boyeko boyo so mona couleur ba ki otela locataire non banda ko lo ba ke bando répète banda ko lo ba bando nani muto asalite ya soloko oh Jérémy on répète na nini yo so mona ndako yo zo vanda ba telo couleur pa yo fi nga salite tant to signer na bango ke bando répète ezalaka te coquette yo bi couleur asko boyo ko ba famille na bino bosomba lupango bo futela ko za de na wapi couleur oyo tie sika yo finga nga salite Jérémy boni boy ko ya oh tango beta on sait tongolo baskoni mukula no zo ganga anani azwi boxer nanga pembe na singa loponga momba to ke tala boy boxer grise ezalaka ya pembe comment grise ndeni yo mta soin yo mta soin tala c'est boxer obi o sitoche ta place au meminga na kota douche na sima lombela nga kuna koke lombela ngai place oyo futela lumière eza wa na kota douche na sima na yo Jérémy o uti ko sokolo zobima na tuni nani auti ko kata suki awa mais na tali kola mire ya douche na kuti big gilet nani akati obela suki awa ana suki ya froto nini nani akati kabelo na kati ya douche oyo yo muta soin na tali kola mire mo Jérémy otiki big gilet yo peut-être Jérémy olobela nga pokote yo coquette ah bon ah Jérémy batanga ba fi batanga pe bakotanganga oh Jérémy yo mobali yo batelemi bo balobi te libali bazali nde Jérémy wana banani wana yo na banani bosaka na ndumba oyo utaoluka betsa bakungai te bosaka na ndumba ngai te yo ozoswanisa ye etani mpango baza balocataire etani yo fase eta dasa nde nani fase aya kosala na ngai bungi awa fase oyo fase yo wabimisa fashion ozobenga omo yiba papa mboyo auto yiba nga nzungu fufu ngai yibi nga charger bimisa nzungu fufu na nga eza fâché te boniko eza mwana loso mwana loso mobali comment les adani Kevin yo Kevin zela moi protéger me voilà te place toi tu sérieux oza ba locataire na ngai problème ezali yo Kevin a yibi nga charger ya iPhone ya bien charger Kevin andimité papa moni ngai na muyombe bateyanga soko lambi fufu osilisi nika nzungu nika nzete onga na sika awe ezali mpona nika ezali mpo yoyiba ngo te papa poni boyeko ok wana okete ake wapi ok na pusa mpona yoka bien yo moto yibinga nzungu po tozalika biso mibali ngam na kotuna oyiba kapesa na oni soit prévu pesa oyiba ko bona ko yiba mombo ezanga mo valeur ça né hôtel molula et soka le bia tambola ta pa moko awa obaye na telemi bolo kwa mu ba hérité bozanga boye osala elote na oyaka mabe na makambo Kevin balobi yo oyiba chargeur à iPhone pesa nga chargeur kosaka na ngate Kevin na camarade na hotel ngana jino la yo ebsanga mto oyiba chargeur Jino yamka lobi atambo ya bozana biso oketeko bando ya Jérémy abengi ngai alobi amoni chargeur à pembe ya pembe mais la chambre nous avons la chambre na haute na côté yo to côté tala chargeur na eta basu qu'est-ce que ça la bien le locataire na biso qu'est-ce que chargeur à nini chargeur à iPhone bana papa moyi ma papa oh non on a chambre vite
bitambola tambola kaka na teinture échanger ndeki na ngai na teinture échanger kitoko ebimi aparsaki misère aza te non oyo ndako so na ye na comprendre te mais asala nga sini ki azali kutu wana bacourse moko osala tali nyonso azangi bongo bino mesi nayebi asala ata mpa moko akoki te ata bino ozala lini me otokomela ngai boni bon toutefois aza te nga na leki nanga moye nazwa mpe ta imbele eza te naa na bacourse moko osala copine nanga mo bauti poto aye aza na Londres Irène Mayazola mwasi ya kopuse ya tala Irène Mayazola aza awa foske ona besoin mo bakoli nanga mike mike batindela yenga yo na bena profiter so basa aza tosala route ensemble mais bon comme aza te nga na ke na tiki même nga copine nga oza na Londres Irène Mayazola ebisinga bimemi soki ozwi bambongo ozongela ata moko accéléré ya vite fait ata ya langue ata ya nini ekosunga yo t'inquiète za mokimia nosunga na yo ok c'est bon nga natiki na ngai te mpotie misala na Defina Beyanga nzembo oyo yembi wana bengi okanga kaka oza mwana liboso ya famille conseil nini opesa na baleki nyonso baza omona efandeli te kol mpo afanda minga na sa nzete na coin mais so nzete eza te papa tonga pavement na fai na coin mpona teyebeki apres ye mokolo mpango mosusu ozala te yango wana omoi atya na ye nzete te so bokiap nake kine marché nake osomba biloko kasi omoni kine marché bafongoli te mpo omoni yango nayebisaki ozala na tendance ozala mayele te omoni kuna eza wese omoni nga na kanti na mai donc lingi na ya koyebi soki no nake toilette nga na lokola bino te bato bozalaki ntango bokola na famille esika moko nake osuba nga nakoli bongo te nga nakoli so oza na mposa ose soulage telema calmement oke parce que eza eloko ya intimité na boyi te kende kasi vas-y naola soki na mokolo nazwi lupango oyo nafuna lengela yango sino lobaloba mingi supermarché ko somba boudet somba gâteau somba nini mais eza okanga nango akomokangela bato toilette ntango lobi nalobaki soki responsable ntango lobi nalobaki manquement eleki trop kolo lupangu na locataire na bana oyo ya troisième femme tozoyebana te anani baza baheritier alobaki a partir ya lelo oza na mposa osala toilette lamuka 4 heures salango nyonso a partir ya 7 heures 8 heures nakangi porte ya toilette na ya douche na ofungolaka ti 17 heures 18 heures juste na fongoli bokoti bosali 30 nakangi ti lobi abona tander sali moi likolo wana ozotombola ozomatisa likolo ya moninga lokola accroche à porte esi ebeba promets te oui ozanga na maboko sikoyo ya kozwa crochet wana omatisa likolo ya crochet mosusu est ce que yo mpenza na mutu na yo oui nakotaka na organisme na ngai na libumu nalobake no mokolo mpango alobi fo tokota toilette 5 heures mpo ya kokanga toilette to toilette bakota yango heure eye wana oyebi yango te oza na tendance ozaka mayele te po wani bongo bakonzi oyo bakendaka na parlement basala toilette mpa na ye parlement nga siko mokonzi ngai nde na mokonzi napesi siko olwa abona tander sali
pesa nga clé na osimbo na omona osimbo na nzoto ndeko noa na kulu na zate na kosimbo pe na nzoto na kozokisa yo na kosala eloko moko gouvernement ya Angola muto ya olukanga. Ah bon? Na ebisi yo penza. Nzamba eba baso atika to na makolomi ba. Omoni nga na obunda na lupango. Et là, on a perdu le pont dans l'état. Net yo za mutu mo fote le mano kabo. So bio sala ka mouvement otambola. Eh, ba defo mon ami. Net yo. Eh, okosumbalo na bilamba. Landa kala. Ba defo na ngoma makolo comme ça makolo ko élastique. Awa tiku na betika pa moko akolo. Qui ont mélangé bilamba au thé. Ceux qui décoloré à ma baie. Comment vous bilamba peut mélanger en la couleur? Voilà singalangate. Voilà singalangate. Chak singalanga yangwana wa katikati wana eza lokwa noir. Voilà singalangate. Kotanda kuna te ba chaka désordre papa ba mélanger bilamba. Et comme na butu beaucoup mon salon ya na l'action de nyoko ça na bilambo. Hein? Mais où c'est? Où c'est ça bilamba? Mayo, et puis oh, les amis indénions ni que bilamba, aujourd'hui ba casquette au tien na kati, nazo comprendre hôtel. Maï indéni boy, maï savon té, l'eau mon hôtel, aujourd'hui quand maman au tien au bagno rincé. Moi ça bilamba ngenzulu qui non c'est pelaté. Ani ala ko souté yo salela, ngana tata na wa bande ko ya wani. Obonde nga obande obandela kama kamna binga te so kwa bilamba. E mam na benga ni lo ya mo. Nalobi eh. Ya be no na la tsona zo zela yo te. Kardasha. Ah, Kardasha. Coquette. Que comment se fait sur la bilamba? Oti makolo likola bassin, mai kune zo leka. Kardasha. Mais n'habitez bino batata na bino bazwa chance osomba lupangu te. Oui bi mayo bafuta yango. Courant bafuta yango. Na ozo lexa bon. Oui que garantie na yo etikala ko dona mukie. Soki na calculer mayo ozo lekisa. Et quoi si ça garantie on nyonso? Yebi monta garantie na. Et si la kala? Oui ba moi etikali. Et si la? Na ya bino za sûr peut-être que va assurer certain. Papa o mkolo pa moi tata bino. Oui. Mais franchement, il y a une grande différence. Vraiment, je te dis cohésion, santé, les arts, naïveté. Papa, locataire. Tu vas pas m'ordonner. Oh, boni boyko. Tu es le premier des imbéciles. Maman, ah mère, ni na ndumba pamba pamba. Oh, ya tu ni na ngoboy, ni na ngoboy. Pimana yo. Tout mo yo finira ba pimina yo. Ata yo mo mitiki no zote yo. Ni ngona ba locataire. O mitaki. Téléphone nem. Tata na ça s'appelle le caractère bien. Toi maman m'a dit tata m'a qui va se respecter. Papa n'a pas morgue. Papa n'a pas morgue. Qu'est-ce qu'il y a? Ni na locataire. Oui, le locataire la biso. Locataire la biso. Asala nga biloko oya baba ko bingana. O anyika bilamba biloko. Yemto samsalo. Nazo expliquer, nazo emporter. Faut opesa nga kana tanda mélanger bilamba. Couleur et ça. Nazo maïté. Okolo balanga par respect papa. Par respect papa quoi? Par respect papa quoi? Pour l'instant papa. Pas locataire là. Ko locataire ça va. Solingi. Toka mai na ofuta la mai na ofuta rapport. Mais nazo comprendre été Kevin. Yo aussi mangando. Toka. Aussi mangando. Bunda ko la lisi. Aussi mangando. Bunda ko. Comme raté. Kevin, raté. Yo le salpon ya. Kevin, on a tangaté. Ba ko tila, on le salpon ya le port la bino. Le port ya bino. Le port la bino. Le port ta bino. Kevin la bino. Kevin what's na mai? Kevin boit que là. Bétaillé. Kevin Chapouet. Et y'a du raté. Yo le saminga. Yo le sa. On peut aller le bout. Yo. On va le saminga. On va aller pas le cabino papa. On va aller l'eau. Fâché c'est quoi? Oh. Papa la morgue. Papa la morgue chez vous. Papa la morgue. Hein? Papa la morgue. Fâché. Ah! Kevin nous olenga makasi boy. Kevin abosi mo bozaleki na ngai. Osi manga chinola. Abosi mo bozaleki na ngai. Osi manga. Papa za na morgue. Oye ba ka morgue. Locataire kabola biso te Kevin. Akabola biso. Kevin oleki na ngai.
Passez. Passez sangani. Passez. Comment on va kunda mité? Hein? Tout le monde est locataire. Ba ta saloni. Kevin na saloni. Ba ta saloni na benga mi salate. Oh na makambo sala he. Mais na tikalo sala e paka mote. Lerosko e paka he. Yo sa ba te paka. E paka he. Fâché. Munene a 3 personnes. Yo, continue. Ben tu vas bien fâché. Yo yebe yeli na ngati. On touche fâché. Kevin on fait. Yo ba salini. On s'appelle de mai. Kevin. Atopeli ngamba. So pele su mai ngamona. Na misu ngale kina ina sawa. So pele ngamba. Natande so pa mai. So pa so mona de. Kevin. Na so pele yo si yo sa o mono sala. So yo mettre so sala o sa to c'est belle la moyo fâché. Fâché c'est belle sala. Na écoute. Na faible. Le pas ma tata na toi. Ose mga simba ate. C'est belle sala sikoboya. Fâché bomela. Oya moko moko. Na kunda. To punda lo kana lisiba. Fâché bomela ngai. OK. Fâché bomela ngai fâché. OK. Fâché bomai. Donc la dame bunda no mabosa. Fâché bomai. Pourquoi bunda na no lingi fâché bunda. Bunda lo bunda. Fâché bunda. Yo Kevin. Bunda. Yo. Kevin, là c'est yo so pela. Yo. On bra fâché. Yo on bra fâché. Fâché bunda. Fâché. Yo. Fâché. On mélange ni me mélange ma fazer. Fâché on bilamba. Fâché. Ko c'est respect le pango fâché. Non so bilamba. Pas le pango ba na keba. Fâché keba. Non, non, so bilamba. Tamutu. Non so bilamba. Fâché. Fâché. Bo me kalsum ko liza. Oh, kwaje. Yo. Vena okufa pona yo mukomususu. Na okufa pona yo. Entre nous, bazate. Tango makambo ngo ebandaka nazala te. Kosuka nango obengangaka obingela ngani. Zela te zana tu na bango bazate tozatsali yana leki. Tozatsali yana leki. Ndo zawana ata makasi obeta likofi zakate. C'est tout entraîné. Pour na na munina wa benga ngo balu. Soza nani? Lourder na ngai. Papa yé moko nda akufiana akena na secret na ngai bi pourquoi botelanga boy. Ngapé nkolo ki lourd na yé.